Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Les élections encore prochainement à Congo Esengo TV. Donc, il y a un point par point. On a beaucoup de choses à dire. Nous sommes fonctionnaires. Il y a Liboso, Félix Tshisekedi a tout ça mis côté. Oh, il y a Liboso te. Il y a Liboso et Bandaka. Ataki bazuzi na cour constitutionnel. Tobeleli tolobi cour constitutionnel basanzaka bazuzi bongo te na tuna kulutu mbata ti loi pesanga ya noté. Est-ce que bajuge ya cour constitutionnel baza ba juge de magistrat de carrière ou baza ba magistrat d'exception ti loi pesanga ya noté? Tango nazo telemi bisu sur le lobo. To vandaki mikoleki na biso tale longo basai na Assemblée nationale. Balongoli ba prérogative constitutionnelle. Il y a bureau d'âge va élargir en haut. Tobi ezalakate. Ba fanatique na bato bana nzala na mabumu. Na ba député ya kiosque ne na rubenga bango ba beti maboko. Ah! Oyebi bango. Na tangela ki bino mikoleki ba député ya kiosque za Christelle Vanga Eliezer Tambwe Mike Mukebai. Safu. Ba député ya kiosque. Ngala ko pesa nde faute na Serge Kabongo. Pour bimisi bato na etandoike bato bakomi ba député ba yebiti na bakomeli ba député te na tuni bango na tuna ki bango motuna bino bato bozaki na esengo ya kopesa bo moyi na bino pona ko po Kabila to sa constitution lelo tango Félix a komisa ngo boulevard bo kolobani tango Félix a komisi conseil kwa boulevard tika nzela mokonza mboka leka bango wana babazaiba banani bazaiba riska bo moyi na marche à mois de mars 2016. Les constitutionnels, la même constitution va violer, en gros, pas Félix, c'est comme qui toque. Pour Félix, c'est alpha, peu oméga. Toya na Sénat, bah sali pétition pour na 7 membres ya bureau. Bah imposer na bango sur 7 ba démissionner. Sami Badi banga démissionner te. Suite nango, ote, bah rejeter pétition contre elle. Te, Azaranger. Ceux qui sont au Congo, bah éviter Sami Badi Bangaza Ranger, basé Kira Félix Apoto, Dieudonné Lobo, Ndigilen Nyembo comme directeur à cabinet Félix Yemoko, Sami Badi Banga, Nicolas Kazadi, Marcelin Bilonda. Bangwana ba Ranger à Roko ya tétang ba Ranger msoaza na pouvoir. Batiki Sami Badi Banga. Mais problème Félix azo lukeza wana te. Félix alinga caporaliser ba institution ya République abandaki na justice. Via la Cour constitutionnelle, aya commis l'Assemblée nationale, aya commis le Sénat. Bon, comment on a le gouvernement a caporalisé un programme Félix César 2023 à celle de sa élection. Bomba image Félix souci de 2023 cette élection. Ce qu'on a ligné, institution à revendre la Cour constitutionnelle à PCF vert, Assemblée nationale, Sénat va valider yango, gouvernement il est mikanda qui mbongo ezalité, azoko sa toza dans la solution. Centrafrique, coronavirus plus guerre, bah ça l'élection. États-Unis, le pays le plus touché, la coronavirus, bah ça l'élection. Côte d'Ivoire, sous la crise sanitaire, bah c'est Ouganda. Donc prétexte ouana et aux athées pour prétexte ouana peut avoir un dépassement budgétaire dans la présidence de la République et aux athées. Elle a même mis 300 personnes dans l'Union africaine à Addis Abeba, bon va dépenser à l'obité pour Félix Abanga à Montoute. Il y a un ranger Abanga à Montoute. Bako sa biloko wana ezande soni ya biso ba kongomani soni ya biso soni ya ba institution ya république ke ba institution loko la Sénat ba bengi chambre ya sagesse ba papa wana ba ko sabo so motuna na ngeza boy règlement intérieur ya Sénat lobby ke ba benga des sessions extraordinaires te na même vacances parlementaires parce que session extraordinaire ezaki déjà clôturé mercredi. Secrétaire administratif à Sénat a bengi plénière jeudi. To bengango session ordinaire, extraordinaire, to session nine. To senga na ba constitutionnaliste. Mbata ye champion interprétation. A ko expliquer biso ezanini. A ko expliquer biso ba peine Béran na présidence. Asa professeur à droit. Ba ko expliquer biso. Po bango ba yebi nyonso. Yango pasi na biso eza. Ba pesi bokonzi na bato ba iza na vision ya mboka te. Bazan en matérisme moko évolué, basali 38 ans ça banzete, ba roeba mama osati. Na repesa onda ki samoko.
Félix Tshisekedi alobi coronavirus na Congo mo ebana bakende kela sezate. Mais na kapela eroso kei plein bato ba rolia bangulu ba romela. Na nyangwe pa na ngana lingwa la plein. Ba église. Yango coronavirus yango azaraso atamboli amoni o église bato batondi amati likolo a sauter. Akomi na ba a sauter. Coronavirus ya biso ekozwa kaka bana ya kelasi. Problème na biso na Congo Félix ana vision te n'a pas un programme. La preuve c'est que projet 100 jours, c'est un projet coûté na table ya Kabila. Si ko le rôle est simbate biso ba Congolais to bien mo konzamboka. Oyo oye nango esimbite. Poyo zaki architecte nango te parce que oyo la kaki biso na campagne. Oya yo pena projet sala banda politique wapi yango. Wapi yango à part Baranger. À part kozwa mbongo na ke kozwa mbongo na banque centrale. À part que ça a déficit budgétaire de 534,1 millions en 2020. Ah, to kotika 2021, réunion ya conjoncture nationale. Ya gouvernement babini déficit ya 14 millions dans le mois de janvier. To côté 2021, bozwa kamikanda bokoma déjà 14 millions bungi. Est-ce que c'est sérieux? Au commis président de la République, oyebi ndengo komela pour gagner tenga tem na lobi Kabuya. Kabuya lobeke Kabila talaki na ba parti politique nyonso parti ni neza sérieux amoneza IDPS apesi. Donc ngane la vande na pona Félix cité premièrement akoma président à moitié benye votate yumbe votate. Deuxièmement Kabuya tozoloba a gagné quitté te bozaba ene bozaba jaloux Kabuya ya kata débat. Yango na lobi na yo papa na ngai o Félix Akosala c'est très dangereux pour la vie à la République, pour l'avenir à la République. Moto akoko la mugate na tongo a caporaliser ba institution nyo sorti na niveau 1. Mais pas si na biso ça. Ba o bazaki lo ba benga ba fox akizo changement. O ba bundaki pona ko batela mibeko. O ba bimisaki bato na ba balabala. Lelo ba komi ko ndima biloko wana. Nzala kaka po toyeba Kulu na biso Jean-Pierre Bemba aza suna mbongo te. Bato pe ba pesa ka bato ba pe po ba financer ba campagne. Ba komi kolela. Siko ngana na problème on a reposé banda na bando poser ko solution te. Na ko senga na kulutu na ngai mukebai afuta nyongo ya bato ya $680. Na lobiti na lembi kulutu na ngai mukebai pesa $680 ya bato. Mokolo mbongo alobi $50 oyo za ko senga no ko belela président eli mbongo nanga balongoli $50 wana pesa 630. Pesa 630. Yango na lobi na yo papa na ngai Félix akosaka na bayimboka akotambusa mboka oyo lokola na ebite na qualifier yango na nini na kiranje eza lokumu na biso te. Eko za lokumu na biso ne biso bato bazo kufa tongo midi pokwa. Union africaine wana esaka nini pona Congo. Plus de 10 millions d'être là bato bakufi na Congo koleka presque deuxième guerre mondiale, koleka génocide à Rwanda. Union africaine wana esaka nini. C'est un conglomérat de comédiens, des aventuriers. Syndicat bato ba kosaka comédie, ba violer la constitution. Donc on va comprendre que Félix a violé la constitution mingi. Ba pese pa kutana ba Sassou, ba Condé, ba Ouattara, lisanga bato sake lokote. Ne ba ke kutana kuna, yo kite ngalo na sepeli et comme tour ya ba africain pe balia ba promesse. Po biso lié des ans ba promesse. Donc ba Félix kaka kolaka, yango tanga na école ni complexe scolaire la ka to ndengeni. Te sikoyo bango pe balia yango. Alaki bango ya liboso ebike osama te. Na mandat na il faut faire taire les armes. Kuluna na Kingabwa Félix a aussi saté. Ba ko enlever bato a ko raté. Ba ko boma na beni tongo mindi pe wa communauté na repesa bo moinanga. Ya Mali ya Libinda ok sisa ya. Ya Somalie nda ok sisa. Et c'est bango mo ba président na niveau na bango ba mo na te moto wana memi ki ranger tina Union africaine. Kuluna na Kingabwa azo sisa te na ba umbwawa. Malobi a aussi sa guerre à Libye. Na Somalie, na Soudan du Sud, donc à refaire terre, bah armes en Afrique. Démagogie pure et simple. Démagogie pure et simple. Bah dirigeant Rabatou Bongote.
Donc à côté il y a une ligne basasu, il y a bia, il faut que ça mingi pour ou mais bokonzi. Union africaine wana et ko memelo côté ba ko boma na ba Centrafrique, Union africaine na saini. Ba ko boma na ba Mali, Union africaine na saini. Yango mo na Union africaine et le ba africain mais financé par l'Europe. Premier problème, c'est une institution à problème. Institution africaine mais financée par l'Union européenne et les États-Unis. C'est une institution à problème. Donc, il faut trouver une solution de problème sans aval à l'Union européenne. Ça, ce n'est pas une institution. Dans des continents sérieux, ça, ce n'est pas une institution. Il n'y a que des dictateurs, des violeurs de constitution, des criminels. Il n'y a rien de bon. Si vous avez une solution, c'est Félix comme a posé l'Union africaine. Si ça m'a mouillé les Beni, mambo elekaka na Soudan du Sud, mambo elekaka na Centrafrique, mambo elekaka na Libye. Presque partout en Afrique, il y a des problèmes de sécurité. Pauvreté. Par la sécurité, ce n'est pas seulement Minduki. Tant qu'il y a d'autres faire terre, armer la pauvreté. L'éducation en Afrique, le problème de santé, nous sommes en insécurité à via Batou. Mais Félix a bien Minduki. Aponi à Minduki, pour aller retourner à l'obazane une incapacité, pas moins ça. Qui t'a poni place à bika au kokate. Il y a ça bon. À la caba soda, à quand on fout d'abord 400 000. La PC. À la caba soda 400 000 la soda à souka PC. Oh bazar, bah ça na riposte à coronavirus. Pour corona, on peut dans la Congo zagaté. Si tu as ba preuve nango, ba joueur ba outi na Congo. Est-ce que coronavirus c'est ça makasi ba ke ba kangi na corona, bobio ba koseli bango. Ba outi sika corona za makasi ba na kutu bazo tanga te. Et puis ba joueur ba outi poto te ba outi ka awa na Congo na Kinshasa. Mais bolobio ba koseli bango c'est coronavirus za lukuta. Yemoro Félix ak Égypte na ministre né Julien Palouk ba tie ba masque te. Ba cache ne ba tiete. Pendant que ba tout bazaki nango. Pour l'accès bango ke biso pa na biso ezate. Alors, vous avez un président comme ça, on a vision T, on a programme T, bon c'est la seconde. Kabila encore qui était ça tigre la biso loko mabe. Eh loko mabe tali ngaite na lobi Kabuya, Kabila tali a monité na pesa na pesa ngo Félix. Ça c'est Augustin Kabuya. Peu ki Kabuya biba toi ke yamba Félix, abengi peuple te, abengi ba combattant. Abiba combattant pour que yamba Félix donc azoye bati lelo que Félix a président limité. Wana kaka Kabuya wana. Siko akoma président ya Union africaine. Bon tout na Kabuya na limité. Ngana roloba nini Kabuya bengi bana libaki ba combattant. On a go bana latina likambo wana ya ngwana po eloko malonge robima kuna ezate pour Union africaine a trouvé solution te na mama ba africain. Bango nyota soke yini na mboka na bango, la France a dit, l'Union européenne a dit, nan l'Union africaine a lobate. Nan a trouvé solution morte à faire à l'Africain. Aba to lobaki to pese chance à buki mibeko. Suka nonga banyo buka mibeko te buki ontina suka. Kuna sweza inane to ba pese chance pana. Za biso te za Afrique mobim. Yoko ebisa ngai Kongomani. Oku Kabuya longolinga ya bia président na ngate. Abengi ba combattant ba ke ko yambae. Oko esa be égyptien. Pour les Égyptiens, il y a des promesses à opérer bango to a aussi sa problème conflit à maille entre Égypte et Éthiopie. Ngalo na sepeli comme tout Afrique mobimba ezwape ba promesse. Pour y aller ça ramukilinde ba promesse. Ta na sengi na bango ba s'abonner les sous mingi. Tozali wana pona ko sala ba analyse ko répondre à ba préoccupation na bango, ba s'abonner, ba partager, ba liker. Congo esengo zali eloko ya biso nyonso ba Kongomani. Malgré ba konza mboka ba opesa biso pasi ba konyoko la biso na mitema tozwa te esengo na kosanga na Congo esengo. Congo esengo na elio bolingo Congo esengo to sabone nango